senti jalousie pamba te moninga nanga tombolami ozali komi lokayo moko po bible lobi c'est que l'homme s'aimé il les moissonnera du jour au jour toyo kola kosalaka malamu keba kolimine peuple ensemble kokende koboma moninga na yo te likambo ya papa biso shaki molobi ya solo bokila lingaka mama ya poto te basali kifumba ya mbika bambisa bato bakabaka te bato kokabela bato okabelaka ye tokomi kokabela ye non otokindeli lokoli mpenza mpona pondu mpenza ya fresh bozwi eloko botie na kati po boboma mwana mwasi ya bato asali bino nini s'il vous plaît soki bolingi na libala te bamama tolingaka yo te kende na olika mbala sepei na yo biso olingi mwasi na biso oyo tika bakopambola bino bamba te bokonfese verité ko bolingaka ye te mais koboma ame na ye te non 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 c'est péché devant Dieu tika ya kende nzambe akoya prime cher mpo ya azala sauve mpo ya pema mpo ya respire bondi bakufi na ntango toli kosaka na radio lisolo me biso ozala pema na bomoi nzambe aponi biso nzala baeli ya mokolo ya lendi ya lelo ya le 16 eza azala te topema lelo bao bakufi voyage na bango sukaki yo lingo limune moto na place ya nzambe banga nzambe marchant dans la crainte d'éternel alléluia papa koya bambola biso avu la parole. Merci, merci sir na biso mama Igete yangwana tokolinga kawe na pembeni na biso awa. Nde tokeisi kona ndeko la conscience comme ça yo pe opesa oya yo 2 minutes et puis tokena ndeko mutatoko. Ndeko la conscience na pesi maloba. Allô? Allô maman nanga 5 sur 5. Merci beaucoup papa Zambona. Bon, na sasu na minga koloba te o ifadaki na basaka ka yango wana je pense que le vraiment ya tradition pina ba mabe mingi eza kosalema ezali na makambo nyonso tu ya mokili mabe ezalaka malamu pe ezalaka. Je pense que ce qu'il faut pas que diaboliser tradition donc on a lingala bokoko to comme la même na bateau baso denga ba pasteur baza ko sambela baso ya tena ba mabe nango donc il y a on a lobaki que et loko ko za nango normal mais ma ezali des façons ya ko salela ndem baso ko ta mabe ndesko na kati ya on a pris exemple et ko za même na makambo ya église. Combien de ces pasteurs ont été que bakangi bango pe na ba makambo ya mabe o ezali pe scandale mais parce que ça pasteur donc ma belle ezali partout même donc ezali na ba institution surtout mutakoki kozala eloko moko ya bolamu mais tokokuta ali na bababe bondoki ezalaka na kati ya tradition te bondoki mpe bakangi yango même na baeglise bondoki mpe bakangi yango même na bapolitique oyo toyebi ke mso ba homme politique ebele bakomi mingi na bakisi il faut simba kisi faut alekisa mutu boye mpo ye azwa place mutu azali cadre azoko avancé mais babomi ye po moko il faut remplacer la poste wana ainsi de suite donc mabe ezali partout mais quant à la tradition ngana ko remettre kaka na point wana et tradition soki ekomi kokotisa nde mabe na kati esika wana nde ekomaka mabe de la même manière makambo d'église soki eza kokotisa mabe na kati ya wana nde ekomaka susu nde mabe makasi parce que eloko wana nde eza koboma mokili mabe ezali partout yo moto oza kokangela moninga kanda yo oza kotia la poison tout le monde peut faire l'empoisonnement. Combien de ces serviteurs de Dieu qui ont quand même la bafili kuna bakoma pe kotia na ba poison mais alati sultan alati pe pombe alati pe cravate au serviteur de Dieu donc ndenge moko pe bokoko ba pe na ba bokoko que ba pratique monsieur ezali na normal mais ba participer mabe na kati. Je pense que donc on mabe kozala na kati la tradition lorsque bazo ko annuler liloba na nzambe au profit de la tradition. Donc c'est-à-dire que balobi que non tout longo la biloko tozongela kaka tradition. C'est là les wana ko mabe na kati. Mais mabe ko toza ko bomba de côté libiso même na kati na mboka diaspora même na kati na lutte toza ko benga o le résistant o ba combattant ba mabe ko na kati oyo que esengeli na moto ayeba pourquoi ça ko pour la mboka na ye si c'est pour sauver la patrie alors jamais qu'on puisse sauver mboka sans que olinga ba ndeko na ba congolais autrement cessons d'exister cessons d'être une nation alors mboka ba teka et kozala ndenge donc ceux qui pongo na moto a bon ça parce que ngai na ko diaboliser côté mon côté tout en sachant que même dans l'église peut bon zombeli ya suka au bino moko présent so biku papa dia na lobaka ngo na yoka kai na bédition mususu na za ko landa po na zombi yeba esika wa ya komi ko loba donc wana to critiquer tout le monde sans exception alors autant mieux tout changer ya on a la benga kango la conscience
soki bomoto na yo na subconscience na yo elamuka oyeba ke na kosambela ozosambela est-ce que réellement ozosambela ya solo soki vraiment bonzambe eza kati na yo mpona nini okoyina ndeko na yo soki vraiment bonzambe eza kati na yo mpona nini okoyina moninga na yo pasteur pourquoi kocombattre ministère na ye est-ce que ozokosala mpona nzambe to mpona yo alors eloko wana mpe okokuta bozobeli na kati ya bokoko mpe tradition eza na bamakambo oyo ngai nayoko natangi na document sur la tradition namona biloko ebele eza bien ezalaki mode de vie mode de vie oyo bazalaki kovivre mais eye kokotisa mabe na lere moto ayende na makambo oyo mpenza ya mabe makambo ye moko alobi bon awa balobaki ke nani akobala motu te ndoko ifo azwa mwana kasi ou bien nini pendant que parole ya nzambe eye lokola mbeli koloba ke bokoki kosala inceste te alors wana tradition il faut akeba na likambo wana ntango nzambe ekobeta sete sur l'inceste ameka kopaprie eloko wana te mpona koloba ke bokoko osengi mpe ndenge wana nde eza kosenga bango bamizunga na kati na bonzambe mpo dikomande esi eyaki alors bokoko etala mpe babiloko mosusu baza koaplike mais tradition ezali mpenza mabe te na kosukisa wana ezali mpenza mabe te na sens ya définition nango na sens ya définition nango balobi ke tradition oyo wana lingala bokoko elobi transmission ya doctrine religieuse ou morale de légendes, de coutumes par la parole ou par l'exemple ce qui est transmis donc manière d'agir ou de penser transmise de génération en génération je pense que wana ezali bokoko ndenge balobaka ndenge basengaki kovivre na bango mais sikoyo soki bakotisi nde bondoki alors condamnons la sorcellerie dans la tradition soki balingi bakondamne lisusu basali na nzambe alors condamnons la cupidité la sorcellerie la magie dans le serviteur de Dieu soki il faut condamner bamabala eza kokufa condamnons l'impudicité l'adultère et tout ça na kati na bamabala condamnons jalousie et tout ça donc lisumu na lisumu eza na nkombo nango ezali ekozwa tout bato nyonso tout ekozala moto na moto azonga na kati na kiponzambe na conscience pour la mais la tradition n'annulez pas la parole de Dieu espérer il y a appuyer que la parole de Dieu et la tradition de Père ce que ça n'a pas pété et forçons vers de l'avant pour la surtout merci merci sir nangai yangwana tokolinga ba opinion ya mutu nyonso e ya awa comme ça mutu na mutu azwi section na ye oya comprendre na banza awa totikana muta mfumutoko kaka mutako ekolo balokola azalite sauf soka azali akoyi koloba mais soka azali te na banza ngai na koyi ko tirer conclusion moko awa ete gouvernement na biso précisément na ministère ya santé publique na section ya hygiène et publique na section ya art de guérison qui est ezako coller bukoko na biso et monani ete erreur eza makasi wana aussi longtemps que gouvernement congolais eza incapable ya ko contrôler ba laboratoire ya bukokori ya banganga ya tradition na biso ya culture na biso tika ba section nyonso ba division oyo eza nanu suspendu totalement donc art de guérison na Congo eza d'abord na révision totale basala mibeko sika bafongola ba laboratoire sika soko biko guéri ba balade ya buka buka le cas d'abord na campus ou bien na laboratoire moko ba wiko sala po ya ko pesa biso formule wana o traiter la kabato eza la analyser ce qui est qualifié de rendre formule na scientifique mais soki ba batika biso kaka tradition na biso culture na biso bokoko na biso continue ko traiter ba selon bokoko na biso de place émission na ezula ki titre ete ba congolais liwa e comme eloko ya pamba parce que bana bazoke ne kozwa traitement na ba kwasherko me bazozonga na ba malade ya mbazu bat bazoke ne kozwa maladi tel bazako zonga na mbazu zalaki na yote bat bazana poto tomoni ko ba malade eza na Congo esiliko koma tina Europe likolo ba laboratoire oyo eza na makambo koko donc je condamne sévèrement bukoko nyonso na date ya lelo yo nazali kolobela tradition te mais nazali kolobela quelle action bukoko esiliko zwa bakoli ya bakargo ya poison ekomi ya trop mwana ya diaspora ko yamba lisusu koli oyo yo okangi na yo te oza mwana mwasi biloko na yo tika ezala na yebi kuti je n'ai même pas un conseil à te donner parce que maman na yo aoyi kotina biloko contre mobali na yo donc na yebi sute quoi dire kota ba bokilo keba bokilo signifie yo mobali ozana ba bokilo na yo yo pe moso na ba bokilo na yo donc totalement tika o continue koliaka lipa na yo na fromage na yo kondima lisusu kolie ko uta na Congo te jalousie ekoti ya trop na niveau na biso
ba microbe oyo bakoko na biso te, me bato ya mikolo basili ko développer yango na ndenge moko ya salite. Mutu eza kosala ete tina bapoto ba développer ja ba microbe ba bengi kombo ya Amtrak. Alors ba microbe ya ba Amtrak eza kosala ete ba mindele bazana yango, ba soviétique bazana yango, ba américain bazana yango, ba microbe yango ba développer yango po bakoka kosala nini jour guerre kozala entre États-Unis Cuba, États-Unis na Union soviétique bakoya wana et puis basengi totiela bango ba poison oyo bakufa massivement. Ba mindele pe bazana culture yango ba microbe oyo biloko oyo pe siko epa na biso batu bakomi nango ekomi ya trop. Ba mindele peut-être na fimwa conscience ya muke ya ki développement na bango bazelaka bagere ya basalela yango, me ya biso bagere yango se bandaki nango déjà entre biso na biso tokomi ko développer microbe oyo kobomana ekomi ya trop. Donc tika mama oyeba ete otieli mobali na yo poison, garantie moko ezali teke soki akufi mobali asika okozwa akoya kobatelo bana oyo mobali atiki malamu. Garantie moko ezali te ke akosauve vie na yo, akopesa yo oyo zakoluka. C'est au contraire, mobali wana aedaki koboma mobali na yo, yepe mutako ede ko kufa pe noki. Donc l'inverse pe eza possible. Yo pe mwasi soko lobete yo mobali lobete te mwasi nanga oyo fa kufa parce que okei ko zo sheri moko boye makangu moko boye mwasi mo baya kokota na ndako tika mama na bana ko mpe mpake ye classe ne yango sute tika na boma ye ozwi formule ko yaka na ba poison ya Afrique parce na poto poison ezali te, oza pe na mbongo te, oza pe na place ko noko sombela yango te. Soki po kei kuna na tango za koloba na yeko luka poison na yeko luka tonga boy na pona tobla mwasi na ministre de okanga maki na Afrique avec 100 francs avec 150 francs okoki déjà ko somba ba microbe oya ba culture mabe oye nango na poto toza na kata Kongo za kolananga tika na boma mama na bana sava akokufa. Mais il y a des mois, c'est un balai, il y a des choses parce que après une semaine, au goûter, au bain, au payer, coûte ma maman la banane, à la soirée, ban kitoko. Souka, voilà pourquoi on a levé 8 millions de batuka kateba koufi, au télévision la statistique à Oni na bande comme ça. Est, mais il y a plus de 70 millions de Congolais chaque jour, bazar au koufa na poto, bazar au koufa na Afrique. Yo moutoza na poto, ezali kamba soni, pour que nous importer ba poison et en Afrique. Po tiango na église na yo po matangenge kyongo bo mamutu yaka epa na pesa nga 50 euros 500 euros na ko éliminer ye biloko esiliko kota na zako lobela mo parce que na zui ba rapport ndenge na ba angle ndenge batu ba yebisinga papa Joachim ça la biso émission concernant likambo oyo batu baya ko pesa ba expertise na bango mon tradition je regrette to tika na nu page tradition na pembeni to zali susu batu besoin tradition te mais to zana batu oyo ba sili kokoti sabokoko ya mabele ya bakoko na biso ezana ba poison mabele ya bakoko na biso oyo ezana ba maladie ya bambazu mabele ya bakoko na biso bibembe wana ezana Kinshasa ezana ba buka ezana ba maladie ya mpese yango ne bakomi ko distribuer ezali kambo ya soni ke misala oyo na niveau ba Congolais esili kokoba réponse na suka ki conclusion na suka yo Congolais feti nyonso za kokende liana ndaku na yo mela na yo malamu tango ke na fete ko mela lisusu biloko ya ba Congolais te ko lia lisusu biloko ya ba Congolais te jusqu'à ce que Nzambe alakisi biso ete ya solo tozui gouvernement ya sika oyo ko yako éliminer l'actuel ministre ya santé publique na service d'hygiène qui pesi ordre ya kokanga ba laboratoire nyonso ya bokoko eza ko développer ba poison. Il n'y a rien de bon na kibukoko soki ezalaka eloko malamu ngai ndeko na bino azali koloba na bino boende na sina joindre bukoko mais ntango na analyse bukoko ntango nazali na Afrique na ntango nazali sikoyo buzoberi sur buzoberi oyo na 50 ezalaka te na 1940 ezalaka te na 1920 ezalaka te tokomi na stage ya suka ya pire buzoberi na vi na biso ndeko diana fuluvutu nazali kopesa yo merci mingi pona émission oyo siliko permettre na eleka mema ba mama mise bozalaki na kati na ngai bandeko la conscience bozalaki na kati awa ndeko Odon Pambu le grand dépositaire okomelinga chèque na ngai te merci mais zala mayele po batamba ko mona ete zana ba chèque ebele keba na yo zala mayele mama igete mokolo ya ba mama yo zaka somo oyeko sokola biso awa na ba bros basala nzambe nyonso to siliko échouer ndeko desfe na siliko pesa yo merci mingi et puis mama na biso sœur na biso nana lukezo mutasili ko accompagner biso na banzembo na ye